Mbote lisusu bandeko balandi ato komo wapi ndenge tumesina kokutana biso na bino esengweza ngai ya komona bino nyonso tu baye oyo tosigna contrat tolakaka bino moi butu toza wana mpona conserver République démocratique du Congo oyo ezali mboka ya biso nyonso tu mais soki olingo ozala informé eza bongo na canal 62 na YouTube okoma kaka ndeko Elise tokokoma okliquer nde okoyeba maye oyo ekoleka na mboka na yo tolamuki ndenge nini. Boni station ya Goma, boni station ya Bukavu, boni mboka na biso République démocratique du Congo. To komi wapi? Na maloba lokuta ya ba inyamboka Congo. Le 20, le 26 bazana kisasa. Ba Congolais pe baza batuti. Lokola yo. Ba kozela kaka beyo. Mais tikande lokuta. Bando laka. Même écoute ba tune ba tera biso na kata église que Yesu Masia ko ya ba signe to monaka ya yo to ko mona te loko moko te donc ndeko tika ko kosa biso to zawa lokola moto moko moto ko kable ba Congolais azalité ezala mungala muswahili mutabandundu biso nyosu to zabe ba Congolais o zamboka na biso nyoso tout lobi moleki na lexaki image moko awa ya Office national de l'emploi ONEM bandeko balekaki awa epada biso te lexaki vidéo na bango balobi ke kuna na ONEM soit des centaines de travailleurs ezalaka prise en charge sous soutien bazana ba retard ya salaire ba détournement et paye banani balekaki awa ezaki bandeko oyo baneko manifester na liboso ya immeuble intelligent to yebisaki bino ko toleka mutu angula lito imoko te délégation syndicale ya ONEM babengi biso balobi te bandeko baleki pa na bino na compte c'est ba travailleurs ya ONEM biso yebi bangote télévision ezara place oyo yo lobby ngape na lobby na baki plateau ngeza ouvert bandeko baye eza bongo papa Stani Kapena na mama Nathalie Kupela da bango mi balé baye to solo na bango bazo bango baye comme ba délégation bato yo ba agent ya ONEM batindi ba ko pesa biso vérification claire est-ce que bandeko ba marchaki baza ba travailleur ya ONEM baza ba agent to baza bato ba lokoti bango na libanda ba yako sala mobulu na compte ya entreprise ya bato bolanda na bokebi nyonso tout awa nini oyo bandeko ba yako sala awa bino pe bato zolanda biso bata ONEM si c'est vrai bo futamaka bo benga ka biso bo bisaka biso bango baza ka bato ba yako représenter bino est-ce que ba yena makambu ya DGT baina makambu ya bango moto baye bina balobeli na bino ya solo mbote papa journaliste boni santé malamu na rythme Congo ba ko tungisa biso na est mais espoir exact que c'est la calamité OK mbote maman Nathalie mbote papa journaliste mois de la femme hein? Vraiment félicitations. Merci beaucoup. OK, naïbi lelo boye makambu ya ONEM boye makambu ya mois de la femme te na kolinga to banane pa na comme ça moi na binoti lelo pesa journée na bito tourner émission moi lelo ba moko pona ba maman moi lelo ba moko pona ba maman toye na kombo ya ba agent ya Office national de l'emploi et on azali ko souhaiter bonne fête na ba maman nyonso ya RDC en général et plus particulièrement na ba maman nyonso ya Office national de l'emploi. OK, merci da bande ko nga ya ONEM boye ki mama alobi mama sangisaka bato mama bongisaka so zumo sa malamu libala na donc couple na pesa nini etombwami awa toye pona kolobela ba travailleurs ya ONEM bande ko baleka na télévision ba benga ki biso to couvrir événement na bango balobi ki na ONEM station za chaotique ba osenga fils maison à diriger ONEM image ya ngwana bande ba otira biso est-ce que boyebi ndeko wana mama ndeko wazo kana te boyebi bien. Papa journaliste, merci pour na motuna. Ndeko wana esengeli na biso nyonso koyeba. Nani oyazali? Comment ndeko wana ezali Junior Buyibu, un ancien agent ya Office national de l'emploi. Donc entreprise na biso. Oui. Beaucoup comprendre que ezali agent oyo depuis mois octobre 2024 asila ki kolongo mosala pour na ba faute grave qu'il avait commis. Et lelo soki moto abongo aza koleka na télévision pona koloba tozali un peu déçu. Oui. Yango wana biso toye au nom de l'ensemble des agents au bapona ki biso parce que to mi benga mi biso moko ba délégué parce que selon l'arrêté 048 et sengi na chaque établissement
ya mboka ya kozala na balobeli na ye yango wana ba élection esalemaka ba gens ba désigner biso comme balobeli na bango yango toye na kombo ya bato ba désigner biso comme balobeli na bango pona koloba ke moto wana azali oya bengami te pona koleka koloba oya azali koloba c'est un semeur de trouble. Mais bato ya kotambola na bango biso nyes tozolanda même na réseaux sociaux bazomona engulupa ya baagere onem bakotambola bazoke revendiquer soit de santé na onem ezaka susu te retard impayement et ba mo ebele et puis ba détournement eza ebele makambo azolo bazo kosa to bazo ba solo. Papa journaliste batolopoto baloba na biso il revient à celui qui allègue les faits de les prouver. Na uti ko yebiso tanto ki azali moko na kati na biso te pe bato ya tambola ki na bango bazali pe bajan yo nemte yango wana pour votre gouverne na première apparition na bango na manifestation basale ki ya ko tumba ba pneu bachaki maboko na 3 agents oya tambola ki na bango bakanga ki bango et bato wana ba passer aux aveux balobi clairement que eza ndeko Junior Buyibu mototinda ki bango. Ok, toujours n'est pas nayo papa Stani tondo ba Junior Buyibu ndenge maman lobi asa déjà licencié balongola ki na musala pona nini toyi banane. Merci papa journaliste pour na maloba permettez que nous avons la précision oui na cadre du mode de la femme toza awa toyi na le lingi na biso mo côté toza délégation syndicale donc représentation ya ba agent et ça pour répondre à la question oh ben que na ba agent ou pas c'est mon nous on est attitré toyé kolobela ba agent. Il est à la présidente de la délégation. Ça coïncide que c'est une femme. Donc, on est mes amoureux de la structure où la femme est valorisée. La présidente est là-bas. Donc, Azara qui est licencié pour Nani. Nani, au moment où on a insisté, c'est très important. Parce que ton tu été pour nos comptes à mout. Ce qui bise aux délégations, c'est parce que dans la vidéo, il y a un agent et on aime Batamboli. On aime manifester. Alors c'est pour corriger, pour préciser, biso délégation à agents. Donc les personnels de l'ONEM, ce ne sont pas des agents. C'est très important. Il faut savoir que au Bayawa, ce n'est pas des gens ramassés dans la rue. C'est une structure officielle. Il y a agents et ONEM. Au Balobeli, il y a agents ONEM des baillis. Ceux qui biso de bangote. Bon, comment va comme agent ONEM? C'est déjà ça la première chose. Papa journaliste Ndeko Didier Kiko Ndeko Didier aza agent ou pas tu es pour défendre mon employeur il y a aucun agent en aime les lois sont licenciés pour ça qui est le côté ce qui est qui bongo il y a la procédure la loi mais bien que les alites nulle part au moment que moto balongo qui passe à le côté à la TV. OK. Il y a des structures, il y a l'État, le service à l'État, ça même dire à ça qui est l'Oronini, ceux qui ont l'Onga Pamba. Pourquoi l'État a service à l'État? Tout le monde qui dit pourquoi l'État est réhabilité parce que ça qui est l'Oronini. Donc, malheureusement, on nous a partagé. La délégation est toujours informée. Il y a des allégations. Ok, je pense que les cas à Aboué. Nous tous on était surpris quand les autres a surpris au moins Aboué. Qui fait deux mots et tambola qui en deux porter l'accusation et pas un employeur a détourné un peu ça aussi, a détourné. C'était encore grave à financer les rebelles dans l'Est. Ok, bon à détourner, à utiliser pour soutenir la rébellion. Alors ça devait alerter tout le monde parce que ça m'a cassé mingi. Na présidence, na gouvernement, na tout ça. Alors, on l'avait invité pour venir expliquer, mais et ça m'a dit vous en avez pas preuve. Pour eux le baiser ma casse mingi. Tout le monde qui était, en tout cas, biso de l'existe était comment va y a qui a accès ma preuve. En valeur la bengi a été à expliquer comme il faut l'autre. Vous en monde et même dans licenciement. Ce qui est ça qui que Azakata a raison, on a pas preuve. Mais les mais l'État est mon quoi s'occuper d'un employeur parce que c'est une bonne entreprise pour la rébellion. Ok, mais il y a Kolongwande qu'on a besoin de Junior Buyibu. Azamutu ibo licencié pour la légation à l'obaki. Entreprise employeur longo là, bien besoin de syndicaliste. Bien besoin de l'obélicac. Ba longo là mais mutu a déjà licencié.
koya liboso entreprise na ba pine na motuku ya bato c'est la désordre tout ça comme un pays des droits quand même une chose notamment ngulu pa ya bato et tout quoi bato je pense que sur hôtel image lundi il y avait à peine 8 ou 9 personnes comment ngulu pa bato te bah il était les radios pluriel les banana combien pluriel les banana ngulu pa c'est une multitude c'est une masse OK pluriel deux c'est pas une masse deux c'est pas ngulu pa ils ont bien ngulu pa on voit pas 2 on voit pas 10. Vous comprenez ça qu'on doit préciser. J'ai vu des vidéos de comme tout le monde, c'était un groupe de gens au Bayaki, c'est quand même important de le préciser. Oui, tant bataboy ba liboso entreprise. Oui. Ba rotuma ba pine. Tout ça pays des droits, état des droits paysan na mboka o. Mucho bolongola déjà musala. Mais na ba pine ba tumi liboso entreprise. Ba fanfare beti, ba vidéo ezwami, employeur le belo côté. Bien ba agent le belo côté. Et ça complice to boser ma place bosalité. Papa, merci pour Namotuna. Tokolimbo la boye. C'était pendant les heures de service. Premièrement, Motunyoso azana esika na wasala musala. Le monsieur s'amène avec sa bande, lui déjà n'étant plus agent de cette institution, ayena bande naye, oyo binomoro bomonaki lolenge balataki. Hein? Lolenge balataki, ba komi wana pona ko semer des ordres. Aussitôt bakomi elingi ko lakisa quelque part que batouana bazali protégé par certaines autorités même na kati entreprise au balingi changement et puis na bato mususu bazo accompagner bango libanda. Pourquoi papa toyebi office national de l'emploi na biso ezali établissement public oyo emoni mikolo na 2002 to fandi bongo ti na 2023 nde tokotoye kozwa premier conseil d'administration au Mokonzambo Kanabiso papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tchaki. Dans ces conseils d'administration, ils allaient dirigés par bato. Tomoni bato bazali wana, ba entrepreneur, tomoni bato ya minene ya mboka na biso bazali wana na kati ya conseil d'administration. Et ba memi gestion sans pour autant kokota na fond ya makambo. Po tozali wana ba lobeli ya bajan, ba ye na transparence na gestion na bango, ba lingi nyonso baza kosala. Ezala délégation d'un côté bango pe bazali wana biloko ezalaka ko sale matena kala ekopesa nini ekopesa motema mabe na bato ba mesalaka na système moko boye ba ekomona sikoyo changement elingi kokota et c'est ainsi que ces gens-là sont en train maintenant de boutiquer des choses bazo sala ba messe noire pona ko luka ko bebisa avenir na biso ba agent ndenge tolobaki na entrée de jeu yango wane pousser biso ba agent batindi biso to ya kolobela bango boya kolobela bango oui na yepa ndeko stani oui papa na ba déclaration ba ndeko wana bazolo bakunda na kati ya onem il y a détournement vrai ou faux je nega kozo yo sa mon lobeli ba ba salit oui au moni na préféré nous autres le babo na nega kozo ngam ke pona répondre à la question là ndeni ndeko alwaki comment ça se passe est-ce que les agents ndenge makambo sala maka agent oza lésé azama likambo approche la délégation habitala kuna likambo songolo paka attends mukolo côté la délégation a déjà été approchée même ton obi que non les quartiers na balango là qui tout le monde on a constaté des vidéos à la télé aucune fois un agent avait approché la délégation attends bala mon côté agent moko approché la délégation pas passer des éléments voilà to constater même temps on a constaté si la police alors il y a détournement pas tout ça na chef hein. Ceux qui détournent mes alliés, parce qu'ils chef avec patrouille, et a posteriori, avant et après. Ok a priori et a posteriori. Ceux qui a détourné à l'ONEM, je ne pense pas que c'est des gens qui ne sont même pas agents qui viennent de dire. C'est ceux qui contrôlent l'ONEM. Alors, ce n'est pas moi de dire qu'il n'y a pas de détournement. Sinon, c'est comme si moi je gère. Moi, la question, j'aurais voulu qu'on la pose dans le bateau, ça à contrôle. Oui, mais ce qui est, à Kanisi, qu'il y a détournement. Ok, approuvé à ma réunion et la partie celui qui a accusé après sa preuve. Je n'ai pas vu le détournement. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de détournement. Soit des santé à travailler, soit le travailleur. Est-ce que soit des santé à on aime et travailler, c'est la malam. Tous ceux qui n'a à craindre, si vous permettez que je cite les noms. Oui. Agent va se plaindre. Bah, il prise en charge et ça m'a malamouté. Je pense qu'il n'y avait pas que l'on a mis tout ça. Plainte. Bah, Jean Baron va souhaiter que tout le monde. L'état encore longwa, l'état encore côté ça demandait plus de moyens qu'avant, ça a pris du temps.
moment où nous parlons, les agents savent, ils ont été appelés par structure nationale autour, parce qu'avant c'était seulement Kinshasa. Pour on a repris sa combo et tout ça, tu continues à mutuelle la SICA. Démarche et 8 ans. Mais quand il n'y a pas les quand ils sont les santé, mais c'est faux. Bah, j'ai babé qui accrame les sous, tes os cocatés, ils ont niveau assez. Pour changer, tout le qualité malade. Et on a changé, si vous pouvez mettre citer les noms. C'est quoi, c'est quoi, les gens sont enregistrés, on va distribuer les cartes, bah, soin bande. On a même payé. Et si quand il y a des bango, bah, qui sont les santé, des bons balais. Un paiement, bah, moi, belé, voilà. D'ailleurs, il y a un paiement, il y a un moutona. Ceux qui passent qui, bah, agent. On a dit 3 vidéos, 2 ou 3. Bah, tantôt, tu as 8 mois impayés. Nous sommes 7 mois impayés, nous sommes 4 mois. Agent à solo. Yo, agent solo, ça va dans ton commun. Bah, fout à raoter. Oui, bah, t'es combien de mois fout tu étais? Ça, c'est un indice déjà. Que bah, ceux qui basent agent ou pas. Ceux qui basent agent, et c'est un bah, si réellement tu fous combien de mois. Comment pour la même question, bah, 3 versions. Ça laisse à désirer. L'ONEM, comme toutes les entreprises, connaît des problèmes. Mais tu vois, des petits problèmes qu'on est en train de régler, justement, le paiement. Mais ce n'est ni 4, ni 7, ni 3, ni 8. On aime les agents toucher 200 000 francs, 250 000 francs. Voilà, la vérité, 300 000 francs. La délégation que nous sommes doit approcher l'employeur. Tu te dis, mais est-ce que vous avez battu? Maquiller l'employeur reconnaître. Bon, voilà, on va. Juste le but, aujourd'hui et maintenant. Parce que nous vivons, on va attendre quand? Employeur a bandi. L'État a triplé ce que les gens touchaient. Ok, parce que tout est dans 200, 300, et quand même 400. Aujourd'hui, montant on est à 900 000, on est à 2 700 000. Ok, ça a créé quelques perturbations. Si employeur, toi tu nous payes, nous on veut ce montant-là parce que c'est actuel par rapport à un niveau de vie. Les restes débrouille-toi. Ok, et le cas, tu vois qu'il y a un employeur dans le mal. Il n'y a pas vu, bon, j'ai un 5 parce que c'est normal, il dit comme il bongo. On a actualisé, stabiliser le mouvement parce qu'on a fait pression et créer un battant de retard. Nous, on ne soutient pas l'employeur à Tigabsonza. Non, il appartient à de nous payer. Mais dire que l'on a fait 7 mois, 8 mois, 4 mois, 3 mois, c'est faux. On a des vidéos, on a des images. À part Junior Bouyibou, Bozo reconnaît tout dans des vidéos, on a des images. Alors, des vidéos, les Bosso, moi personnellement, bon, j'ai vu des gens, à part la dame Bomboko, qui a. C'est pas tout à fait un combo. Ou alors, qui. Tout le monde a besoin de Biko Bakati. Ah, qu'il y a des cas. D'ailleurs, ça m'a étonné. Il y a un agent. Bah, pour foutre à voter. Ils ont manifesté pour foutre à eux. Au lieu de faire un foutre un bon nobi à Ken. Ah, t'es sûr que foutre. C'est un foutre un bon nobi. Est-ce que c'est un bon repère? C'est mon signe de Ken. La seule personne. On n'a pas compris à quel moment il y a eu ce problème pour Mbalamora les Canadiens pour le baguet à employeur à Ken. Bon, à part sincèrement, moi, Bisso délégation, on n'a reconnu personne d'autre. On a reconnu Ndegonabiso, Azar Sunam Salate et la dame là. Les autres là-bas, na obaleki lundi, surtout le mercredi, on n'a reconnu personne. Ok, maman Nathalie, tu dis pas nayo. Maman Sangisaka. Maman Batela Rabato. Souzou-moi ça malamo, bon, on a pu s'en être tombé. Tout ça pour moi de la femme. Tout ça à la télévision, le papier moi vérité, mon quai. Bandelo ça on aime parce que combien de mois impayé le papier moi vérité kaka papa nanga vous allez quoi papa tu biso pas de zalokuta mingi papa toza balobeli ya bajan baza na biso bajan on est ba na biso toza balobeli ya bajan yango toza na intérêt ya kolinga entreprise na biso papa tokotika banda kote poto ya koloba masukamba lokuta camarade tanya uti koloba mbongo tozali ko toucher lobby ça ne représente rien papa mbongo wana ezali ko représenter le côté ba ennemi ya changement oyo ba mesana kike tozwa mokie po bango ba bimisa yango ba salela yango pour leurs besoins égoïstes tango ba moni ba kondia sika baye conseil d'administration ba yene na gestion mususu direction générale et triple prime ndepesi bango kanda bato wana basiliki ba moni ke ba me gestion bazalaki na yango ba kokoka lisusu kocha maboko te papa lelo zalaki kozwa 100 francs lobby au commune à 300 ezelo kamalamu tobosa na te que chef de l'état lui-même alobaki yango na discours na ye ya campagne pe azongeli lisusu na discours na ye investiture ko créer 6 400 000 entreprises c'est-à-dire alingi moto azala na centre ya emploi tango zocha moto na centre ya emploi il faut za na ba condition ya malamu yango ba kondi na biso no nem ba monaki ke liboso nanu avant pour moto sala musala malamu il faut ko futa nanu agent wana malamu de bazu ba actualiser prime c'est-à-dire ba tripler yango
ce n'est que normal. Soit de santé nabino. Nazo comme wana papa. Oui. Ce n'est que normal tombe triplé. Et ça la nama perturbation mouké. Mais perturbation wana so qui moi motoaleka ki lobi so kazali réellement agent. Il faut y ba lobi ba futa ki batu. Lobi ba agent ba juste prime na bango azala ki wapi. Pour vous dire que ce sont de faussetés au besoin koloba na télévision. Papa soin de santé. Kaka biso moko bato to mona ki mokonzi po na oyebise ke to lingi to changer structure médicale. Papa za makambe ko salema lelo lobité. Toza bato, c'est l'administration ezwa kapengonga. Mais to sali musala wana, moi qui vous parle, je suis de cette commission. To sali yango. Il y a un protocole d'accord qui vient d'être signé entre l'assureur national et l'Office national de l'emploi. To les cas qui biso sur la capture ya ba carte. Na ba membre bazali ko composer ba famille na biso. Po tozo ba carte banda ba soin. Papa, ko critiquer ça malamu mais ko sala ndeza pasi. Obi que moi ça bon na lokutate hein? Effectivement. Il y a des tournements non. Non. Non, moi je réponds par non parce que ba la biso ba preuve de quoi lobby IG Fazali na contrôle. Je ne peux pas affirmer ma na image wana bande ko tout bazo manifester. Yo attaque présidente. Il y a délégation syndicale, il y a ONEM. Vous reconnaître banane. Na image nyonso wana ezali yendeko. Buyibu oh déjà longwa mosala, c'est-à-dire detoyer awa. Biso tokoki même ko poursuivre été pour déjà na yena biso contre ezali sosute. Mais ndeko to mona ki moko, ndenge ndeko stania lobi ezali madame Bomboko. Voyez bien. Oui, yaza agent ONEM. Et le ceux qui a yaza na ONEM. Il y a des licenciés. Et le on est pour ça qui est à téléma à le baquet DG Faken. Ah voilà papa, non mais avec répondre. Moni, tout beau ça na télévision tu as agent. Comprends? Bah tu vas casser le gars tout le bas boyer, puis on a posé un bon côté, tu as besoin de passer de côté. Il faut être vrai et reconnaissant. Juste évidemment, je te dis, les protocoles maintenant à niveau boyer, ils doivent reconnaître que Oezaki Kala c'était insupportable. Tu continues comme ça un employeur fouta bisso. Ça n'a même rien à voir avec ces manifestations. Comment on a vu sur les années, il faut améliorer les conditions des agents. Il faut acquisition de la manifestation. Il faut perturber. Nous avons 100 francs. Il faut que il 1000 francs. Nous avons hésité. Alors, parce que les intérêts na biso ba to ya pour agent, to pour employeur te. To lingité ba chance les liboso na biso parce qu'on sait ce qui s'est fait, mais fort et bébisama parce que bah tout ba ko ça va vivre agent ne balobi boy. Ça d'abord c'est important, il faut noter. To futamité, to ko senga employeur a futa. Ça nous étonne. J'ai posé une question, on répondre à la question, je me suis posé une question bon, baza ba agenté. Ce que baza banane. Et pourquoi ils manifestent? Pour quel intérêt? Certainement, il y a des gens qui les poussent. C'est quoi la motivation de notre sœur, de notre maman Bomboko à déclarer le Gaboé? Pourquoi il n'a pas approché la délégation? Pourquoi il ne s'est pas plaint ouvertement Basilika TV? Et puis, quand on va dire, ah, bah, quand ils sont médicaux, allons, ah, on va changer, on va changer maison. Vous ne comprenez pas que, et ça m'a remboursé médical, m'a remboursé salaire. Pour ça, on va foutre un bon on a eu. Tu vas passer sur le micro, bah, mon côté, il était, mon fils maison. Ah mais ça, il faut cela fait réfléchir. Tant que maman Bomboko boya ko yepana parce que tu es fonctionner même syndicaliste à Mboka biso Congo. OK. To fay na Mboka oyo. To ba pa mo vérité. Bino er mo bo travaillaka na complicité na administrateur. Na ba to ba ko gérer. Papa yoka. Au détriment ya ba travailleur. Tant dernièrement employeur nga ko longola batu mususu parce que oh ba ki makaba comme ça té. Délégation a télé mpo longola bango té, wana délégation ma bête. Tant employeur délégation télé mpo ba futa de 13e banda, on est banda. La toute première fois, c'est 13e mois. Quand la délégation a fait ça, la délégation m'a bêté. Tant que la délégation a 5 pour tripler, tout ça, boutou, bah, réunir, boutou. Tout côté ma réunion pour déjà faire ça, bon, voilà. La délégation m'a bêté. Quand pour venir dénoncer, petit preuve pour la délégation, ça m'a salé, la délégation comme corrompu. Mais non, soyons tous à quand même, tous à moi, c'est. Il est kodanga stani kapena. Parce que. Dans les autres, apena beau. La délégation a travaillé quand même. À travers la on aime Pembezali. Non, moi je ne peux pas. Attends, tu es non. Non. Nous sommes habillés Pembezali. Après, on a dit, qu'est-ce que je dis? Moi, je ne suis pas l'employeur. Ok? On a le quoi, la travailleur, le quoi, l'agent, peut m'intérêt à l'agent. Pourquoi nous on est venus ici? Pour corriger des choses. D'abord, utiliser le label intitulé Combo Yaba agent on aime. Ça, c'est dangereux. Deuxièmement, il en va de l'intérêt à l'agent. Je passe en même temps le message à l'agent.
ba perspective ya malamu eza liboso soki botiki makambo boya ekobebisa makambo ne ko masute ben intérêt de ça menacer moto yé quand à dire oh ma bo pembe mais non je suis pas l'employeur maman maman Nathalie oui caméra na biso ya ngwana ba keso zolo ba wa est-ce que makambo ya onem kuna ezoleka bien bato ya melama ya pembe ya mwindo te makambo niso zali bien yoza molobeli ya bana onem to yebi ke bino ba syndicaliste boza e mona ba cop na bato ba Girac est-ce que yozo le baka contre ba travailler to pe ozana na makolomi balé koto ndeko Didier nazali agent ya onem intérêt nangai ezali na no place d'afandi c'est-à-dire l'entreprise onga nazali kosala na kozonga moi sima mokie tango poser question pembe zali ndako nyonso ezala na maramba mike miketi na ndako nyonso moi biloka mike ezala ka tozo luka to bongisa ngala zozonga sima pona koloba to fandi na onem mwata mingi to yebi conseil premier conseil d'administration oyeye esika nini ekutaki biso onem était par terre sans cadre organique et loko moko te to fandaki kaka boy ba yena souci ya changement ba bandi ne loko liboso ya prime tango kaka balingi ba simbelo ko mususu ya ko mettre en place ces cadres organiques ba bruit bandi et sika tozolo ba kenemi na biso aza musika te azaka kana kati na biso eza kitoko te yango toza ko senga to travailler na kimia tout ce que nous voulons parce que toza ba lobeli ya ba agent to lingi bien neutre des agents papa to yepona ba bien être na biso moninga stania lobi makama malamu eza ko ya liboso mais bato wana bazolinga makama malamu ekoma te to nini or biso eza entreprise na biso to kolinga entreprise na biso ekende de l'avant po vie na biso vie ya baba bota na biso ezo dépendre na yango oui vie ya baba na biso papa dit pardon 2 secondes hein ceux qui n'ont pas mentionné ceux qui malade maman lobi papa libala ni eza na basko so na te vous comprenez mais ezate pour moi sinon azur etala ko lamba maman lobi azonge pa na ba mais non mais la levi boy ça c'est brutal nous on a voilà ba tout c'est ça makango musu libanda oh profito ben oliki réseau ben na moi si pocha makango musu oui et puis na kati entreprise ils ont pas le lenge il y a une manière une procédure OK on suit d'abord ça oui pas manifestation on a puis les gens quand les agents de l'ONEM ont manifesté ils savent ça c'est pas une manifestation on aime manifestation les bosser cela mis devant on aime oui en beauté te ya Junior Bouibou na ba ninga na ye ba c'est manifestation liboso ba tribu ba liboso na bino ya cette émotion na bino bo réagir te manifestation ya mi balé ko ça na immeuble intelligent et pas ya place ba ministre ba sanganaka mboka oyo to sina état de nazo banda so loko bino sikoyo comme boye ko lobela ba agent boye ko laksa biso na bo kebinyo so ke moto yo ba sa ba agente ya onem bo tala vraie histoire ya ngoyo mais boni moto avec les bosso na bino botiki a que ce même intelligent comment on appelle ça ministre na bino titel ya travail à ça musala bino bosso tala ka bo commentaire mo kana mo côté papa Didier papa Didier tango zoloba aye ko sala action liboso batikié aye ko sala mbale non on avait mis la main sur ces gens ye aye na batonaye ba bandi ba activité ba action na bango wana o eza kutu dinya kolobela te papa ne siko tozali po biso toza ba acteur ya changement ba tindi ba tchalo boko sur bango akimi wana ya lobité ba kangi bato na ye PV zali bokomo na PV oyo ba kendaki bango na IP crime ba kangaki bato wana ba kena IP crime ba auditionner bango ba lobi vérité ke ba lokota ki bango na nzela biso to ya to se présenter te papa na pesi identité nanga madame Nathalie présidente de la délégation, mais agent na service songolo pakala na kati onem papa s'est présenté mais pourquoi bango soki bazali réellement ba agent ya solo bazo pesa ba identité na bangote c'est la question qu'on doit se poser. Okay, deuxième chose papa il faut donc kabola mon sala biso toza ba représentation ya ba agent à part biso za ba employeur biso mon sala so zaki mi balé to misato koloba liboso ya batonyo sote ona baza ba agent onem te. Et puis qu'on prévenir ma implication négative et qu'on connaît l'entreprise n'a biso eza on a que ça nanzela ba ma manifestation wana ya mi balé ko kemi ça va négocier ba agent OK nous devons empêcher barrer la route na bato balin ko baby c'est la biso onem de ba déjà ba conseil de biso ba okende surtout tika là ceux qui l'ont raté moi différent compte to zalelo boy
Il y aura déjà un mandateur au Kenya. Mais nous, on va rester, on va souffrir. Visto que la mission, il y a Kolbake, visto qu'on a encore d'argent, visto et que nos intérêts sont en danger en laissant ces choses et en photo dénoncer, il appartient à l'employeur qu'on grandit ça, parce que nous, on ne gère pas. Sauf que sa police, c'est l'employeur. Il parle, tout le monde qui a bien la police jour lundi, on a interpellé. Ce qu'il faut, poursuite judiciaire, c'est l'employeur. On peut même demander, nous, les agents, tout qui est au conservatoire, puisque pour dénoncer, autre qui est arrêté. Le reste, ils ont ça là employé. Maman Nathalie, otali caméra na biso moi message ya suka kopé ça na ba landi na biso bande réunion ça on aime. Bazana kimia, otali sa bango message na comme yo numéro 1. Maman présidente de yo za mo lobeli, ya ba travailleur ya on aime caméra ngwana. Bande kolanga ya on aime, elo nga na kosenga na bango, balobaka mosapi moko etunga kilongi, sokola kilongi te. Mais dans la main, on aime les à bisso, c'est notre entreprise. Comme tous un souci, on aime. Aussi, comme on a un mémo, il y a la direction provinciale na bisso, bazali ko contester, ba action au motowana sala ki mokolowana, bazali ko soutenir direction générale ou bazali ko sala musala na bango malamu. Et on te le met dans la main, tout ça la musala pour na ko tombo on aime na bisso. Tous un a besoin on aime na bisso et kende de l'avant. Ba cité bisso pendenge baza ko cité ba entreprise misusu ya place oyo. Moto nyonso oyo azali ennemi on aime, place na yo azali non aime te luke sika na yo okende. Ndeko Stani Kapena. Message na yo na ba travailleur nyonso ya on aime na ba exploiter ba kolanda yo mokolo ya lelo na to koma télévision. Kaka ndenge to lobi to ko senga na bande ko na biso ba travailleur ya on aime tout ça la mode keba. Nous na to zakaka na on aime to en esika musuté. Conseil d'administration ba PCA DG ba kokende to kotika. To bebisate chance o to zanango nikolo le bito za malaba. To tikate bato pour des raisons ou des motivations des intérêts inavoués, basa la combo na biso pour na ba intérêt ya bango. Ce que za biso boyebi ndenge to salaka. To koya to koyebisa bino, to bino boya koyebisa biso to ko manifester, to ke sengeli ko manifester. Mais pour l'instant, je pense que notre comité n'angonga l'état pour wana to bebisate o to zanango déjà pene comme la biso. OK. Merci maman nangai boka ça rappelle biso. Place ya kolobela makambo na bino ya kolekisa ba page na bino ya onem yango boka sa chaîne oza pour peuple congolais. Eza pour na mototé. Merci. OK, merci. Na bande ko balande za ki bongo droit de réponse ya image o to lekisa ki mokolo ya lobby to mona ki ndeko na biso Général Boyibu atinga so ba vidéo o été a ko manifester contre détournement, impayement, soit des certains onem ezalakate a ba délégué syndical ya onem bango ba ya ba lobby ke ba yebiete aza Jacques Kunate asalaka makambo na komuna eza déjà licencié yepe ndeko kolanda biso o ezali télévision o yoki ndenge bandeko balobi biso to tiki population bino mo bo juger donc a eza tribunal te eza pe parquet te tika te kimi akolonzambe e yingi na mabote na bino ndeko te moko malobi